ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Nyonso, Bamisana Kolanda, Irène Masiandoki TV, identité ya Bundes, oh maman bino la kabino kakaba, histoire vraie pour esa la bino bavre makasi, Nabanda kuna bino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba oh nanu ba sabona na site te bo s'abonner au site ya maman abino bandeko déjà bo sabona bo partager ka masolo maman Irène Masiandoki parce que biso to sela ka proverbe 19:20 to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to pesi merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso partout ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille Kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi sur amebla 22 ndaku na verchache esa la zua parce qu'elle a patron à Betty à longa mpiaka ba mourena ba moureuse tozo kende bongo na koda mboka ya Willy Musheni moto moko bien papa social et bo sanité vie na nga jadon fumu ya Zélande na kati ya Belgique balobi jado makola na kati ya Belgique merci na mobange na shipping Pochan Andel na kati ya Bundes babi vie na nga soko lingotinda carton na ngola to pe na Kinshasa ko hésiter te via to pesier carton diamant et bunga kate et kendara tina destination Pochan Andel mobange na shipping merci na ma copine de longue Jean Babi Naomi Mwenge na kati ya Luton ya papa de Gaulle ba mourena ba moureuse na ela kabino masola solo na vandi saka mama bibishe mwanzambi euno en direct de 001 azolanda lisolo na Béatrice Selokilo ya Messie Fils Selokilo na kati ya Londres couple Tokos. Ba mourena ba moureuse partager s'abonner liker vidéo et ça la ya Zakari Tulomba kitoko makasi mwasi kitoko petai mami la plus belle balobi ya kati ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai na kati ya France umela merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine tantine voisine 4 fois ya Fifi Tomo la japonaise ba mourena ba moureuse maman Irène Masiandoki ya kaboui lisono beta bineze lisolo ya maman moko abengi biso ba mère ni beta lisolo parce que nalandaki lisolo moko beta kilobi lisolo ana obeta ki olobelaki sur ba maman to eba kosola na bana
ke biso ba mama congolaise disons togangaka mingi tokataka bana soki ozoloba na mwana aza na likambo asalaki osola na ye mwana aza na droit ya koexplike yo te parceke kokatela mwana réponse ke mwana moke alobaka te soki mokola azoloba mama Irene eza défaut parceke nga masolo nazobetelo eza makambo ekomelanga kala na kati ya bomoi na nga ntango nalandi sono etushe nga na bite nabenga mama Irene nabeta mpe lisolo na nga leo nabimisango mokili mpe eyoka naza na mwana nga mwasi naza na bana mais oya mwasi ya mibale lelo akokisi 25 ans mpo ya liboso aza mobali esi akoli oya mwasi akokisi 25 ans lelo mama Irene mwana nga azala na bakamaradi te ezwi vraiment temps ebele mwana nga avandaka na bakamaradi te aza na kamaradi te mais ntango azali kokola azalaka mwana moke tozali kovanda ville moko na famille moko bazalaki bacamerounais mama Irene siko mama na mwana wana famille wana ya bacamerounais bazali na mwana bango ya mwasi azali koya pa na biso mingi azali kamarade ya mwana oyo na be azala na bakamaradi te ntango azalaka mwa moke balinganaka mingi siko fi wana camerounais wana azalaka na mobali te azalaka na mwana siko bandeko saso enga bimomo nazwi mwana wana mokie kamarade ya mwana nga aye kotike pa na biso esalaki mwana na nga na mwana ne bande kokola balinganaki mingi mwana wana ya camerounaise ya mwasi na mwana nga bazalaki bakamarade mama Irene eye kokoma na ntango to bakokisi ba 17 ans mwana wana ya camerounaise na mwana nga baswana lokwa mikolo bakabwana bakabwana esalanga pasi nde tomesana na mwana wana bandaza ya mwana moke bakoli ensemble mama Irene to baseli ba 17 ans bakota ba 18 ans bakabwani natika na nga mpe eleka nango nareketanga bimwana azalaka mwa malamu azoya kolala alobaka te bokabwana kaka boye mwana mpe alobaka nete mama Irene eya koleka ewumelaki te mwana nga akoma na camarade mombo ya mwasi ya mundele Sabrina abandeki koya na ndako mwana ngo ya mundele bavandi mwa kelkane na Sabrina wana bakabwana mabe mama Irene ngabeza na bandi kofinga mwana ngala bandi kogangele ngabi yebi kovana bakamaradi te bokabwana Sabrina pona nini na lobi kaka eleki nango eleka na monsu na ke ville boye na moni mwana Sabrina na pesi mwana ngombote na tine Sabrina pona yoka pa na biso suta lobi nga mwana nga lingaka ete ya mwana aevita na oya mundele na ye na ndako le na tuna mwana yo linga Sabrina te moninga bozalaka bien bokabwana bowela nini tokute na nzela lobi yo lingaka ete fa na tuna mwana bongo nga na kota mama Irene na banda kogangela mwana nanga mwana deja komi na ba 20 ans potanga eko zo Sabrina komi na ba 20 ans po mwana na bakolaka ne ya camerounaise bakabwana ka bando koma 17 ans 18 na ba 16 ans 17 ans bakokabwana na bandi kogangela mwana zotala ngaka ole na vandisa mwana tuna mwana yo na bakamarade bozokabwana boye pona nini tasiko bando kabwana Sabrina ozala na kamaradi te okomaka so uti classe okoti na chambre problème ezalaka nini mama Irene tuna mwana te na bandaka kogangela mwana ndeka to so mwana ngelo bakana biba lobaka mama Irene ba comportement kako lobika kaka na ba masolo ke to ganga mingi na bande koganga penza mama Irene mwana pe alobaki nanga eloko te leka nango esalaki banda na yebaka mwana nga na mwana na camerounaise akokoma na Sabrina wana zoke ba 20 ans na Sabrina bakabwanaka esalaki mwana nga ti leo na mona mwana nga na camarade te ata so na telefone na bakamarade na yokaki te azalaka trop chambre avandaka ye moko aza makambo makasi mwana nga 25 ans sikoyo nakoma sikoyo bane yo na comportement oyo libala pe koya te mpona mama Irene lobaka kaka mingi mwana talanga kaka mama Irene na otozo ba problème moko na papa ya bana nanga o na bota bana nga nyos na boti bana nyos na mbali nanga ka moko wana asa mobali to sene bambula ebele papa ya mwana nanga o na obetel solo laza 25 ans mwana mibali yana mobali pe azali baleki ne pe na sima baza na boti bango nyos na papa na bango moko mama Irene ba réalité vie to komi kokola mobali akomi na âge ya puberté abandi kosala ba bêtise grave esali ke e marché na ngote na otiko kabwana papa otiko bimana ndako akenda sala vie na ye nga pe na tikala mama Irene ka mikolo papa banda kenda kiseleki pe bambula leki mwa kelkane to ke ba 2 ans banda mbali pe apimana ndako mama Irene kwa na vandi ka boye nazotala ka ba émission no kandeza no tala ba émission na yo bala moko ezai kutuka lobby no tala ba émission na mba mona tala mwana nga mwasa 25 abimi na chambre
abande koyoka nde ozoloba na kati ya télévision mpona tie ko na tv abibi na chambre ye bamoko abi voilà elle a raison azopesa raison c'est ça elle a raison oh azokoapprécie yo kaka na téléphone na tv elle a raison ntango émission tila abi mama mwasi oyo alobi makambo aza na raison mama bacongolaise baza na défaut bagangaka mingi bayokaka explication bana te défaut na bango soki olingi explike likambo mwana moke aza na droit koloba te soki mokolo azoloba soki mokolo azoba mwana moke ozomanke wana ekomi autre chose mais soki alingi explike likambo fo yoka bolingi kokondane bato boyokaka nanu mutu te kaka ndenge mama alobi ke ata kutu mutu abomi mutu azalaka mpe na droit ya avocat mpo bayoka ye quand même bien sûr bakokanga ye parce que asali déjà crime mais fo bayoka ye quand même mpo asala crime yango eloko nini eapusaki ye mpo aboma mutu fo bayoke mpo fo bakoma yango na dossier malgré tout bakokanga ye kaka elle a raison eza ndenge mo comportement mama yo ozalaka nango abi oui ozala na comportement oh mama abi mama papa aza na ndako si uta bimi okoki koexplike biso eloko papa bimi na ndako te mais aza deja mokolo na comprendre mais papa banda makambo okala oyebi camarade nanga oyo ya camerounaise oyo nabenganaka ntango azalaka na 17 oyebi nabenganaka ye pourquoi abi mpo na nini abi papa komeki kosala bavance fale ya explike ngai papa nanga azopesa bambongo papa nanga azolinga ye abande koloba te une fois nayoka azoswana papa na biso yango toswanaka tokabwana camarade na ngana ya camerounaise abi quoi na moment na mo aza na 17 abi bien sûr papa ande kosala avance abi papa na biso aza pédophile banda kobima na baminere mama ira na toki na bi ma fille pourquoi ebisenga tabi c'est ça une fois ngana ebiso peta oganga opesanga tana expliquer te na bi c'est pas la peine yango na tika po ata na lobi no pe engaki ko abuti ne loko te po ngo comprendre te ngo sa suba problème pe kana mobali yango mamere ni mona obimisanga zoba nabi oza mwana mabe abi c'est ça oyoka te abi même Sabrina oyebi ane moko ya ko gangela kanganga bi oui nazoyeba bi oui ya camerounaise na bengana ka papa ndeko kosala avance na baki na ozasu camarade africaine te parce que bazoko excité papa ambi sauve mena zasiko mundele malheureusement mindele bazaka faible Sabrina pensa abimande na papa abi c'est vrai abi oui Sabrina komaki vraiment amoureuse ya papa parce que oya camerounaise azaka minère mais Sabrina azaki da mukolo mama tanga gutaki papa comme aza mundele ba bazaka faible akomaki amoureuse ya papa ngana mona ba conversation papa na téléphone à Sabrina voir même ba vidéo mama abi remarqué te que papa komisenga na koma traumatisé na solasu na papa te abi oui abi na bando ko asukoloba te eza raison ngati lona kokova na ba camarade na koma traumatisé 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans tina koma na 25 ans papa traumatisanga na ba bêtises maman na ndimi tenga na vie na cause tsunami surtout meilleur ami je ne crois pas po ba minanga na lingaki mingi bande ko tromper bazo tromper nga akosanga Sabrina ki téléphone ba bengi aki rendez-vous mo quelconque ma okekuta na propre papa na ngala zaka traumatisé na zaka touché na makambo na mona papa zo komela Sabrina je ne crois pas qu'il y ait biso déjà mama Irene na bimi zoba na bi oui moi na za na raison des fois tant ande ko gangili bona koma na posa expliquer makambo nga na zo gangila kaka mwana yo kanga kolobelo kote ndoza mabe na zo ko étouffer mwana lobate mama Irene katango beti liso na oyo de mwana eko bimisa makambo wana papa nesa kenda za suna ndako te eza makambo leka kala mais mwana ebisinga eza comportement o na koliseli bango ebisinga pareil même na frère nanga pareil même na ba petite sœur nanga oza bongo eza comportement na yo mama il faut ko changer mama Irene qui passe na mutema na bino bomba te na binga mama Irene lisola betaki lo besali ke mwana nga ebisanga makamba minene mama Irene nzo mobali na vande na ndaku ton nazo ba ke papa bandi aja puberté na ki mokolo nzoka papa banda ba aventure kala mama Irene na banda na ndo yebate tina niveau papa komeka ko linga ba camarade ya mwana isala ke mwana koma traumatisé mwana biso za camarade te mama Irene banda bakabwana na Sabrina mwana zwa susu camarade te ti lelo azana ba camarade te abi papa traumatiza kai mama Irene za ba pambo na masozo beta yango na zebisa bandeko bozolanda nga boyoka ka conseil biso c'est la ka proverbe 19:20
po esunga yo nanga na suite ya vie ya mokili eza na barealité bele oyoki mama oyo abokoli bana na bakanda na koganga-ganga tala makambo minene mwana bando olinga koexplike ye kokata mwana maloba mwana koma ekobanga bamama mingi bawana comportement wana tosolaka na bana biso baza bambanda na biso te fo kosolaka na bana kobeta bana esungaka nango te ezaka nango solution te sololaka na bana toza trop telefone dialogue eza moke na bana eza pe moko ezoma bacouple bacongolais mingi papa na mama boza na badifficulté dialogue bosolaka te bosolaka bafitilité makambo ya vie bosolaka te bino soki eza bafitilité bato bazoswala na internet yebi na réseau sociaux yango bino mwasi bosolaka bien bosolaka bafitilité masolo ya venir na bacouple mingi ebetama su te ya tozonga osolola omona oke na ndako mo okuti papa aza na telefone mama na telefone bana na telefone mutu na mutu aza bizi na ndenge ne na telefone masolo kutu ya koswa na famille boza na table papa na bana bozolia bosolola ekoma rare na bandako mosu esalama asu te bongo prière a famille ata avant tola tosambela famille mobimba ekoma rare mama aza na telefone papa aza na telefone bana na telefone bandeko nanga tokeba tosololaka toza na bana basi tolakisa bango kolamba toswana bango toprepare bango mpona venir alobi na mabana na bango baza malamu mama oza tout le temps na telefone ta kolakisa mwana ata nde batokisaka madesu eza te omona mwana poto yaya aza na 22 à 23 ans yayebi kokata soso te yaya na kalinga Thomson te yaya na alamba pondu te na alamba madesu te maa na 23 ans mama ozolingo bandolakisa kolamba neti na age nini tosungana nzamba pambola bino bandeko bolanda Irani Masiandoki nzamba sala bino bolamu obo bengaka bopesaka masolo nzamba kanisela bino masolo na bino ezosunga batebele ndeti lisolo o ndeko kolanda ngo soko gangelaka bana changer nzamba opambola yo yekola kosolaka na bana lakisaka bana bapesaka moto eloko oza nango éducation oza nango ya malamu lakisa bana soki yo rata kozwaka ya mabe lelo koma koregrete kolakisa bana ya mabe te bongisa erreur wana nzamba opambola yo akanisela bandeko nyonso bolandaka mama Irani Masiandoki asala bino bolamu petite sœur propre na kati ya Berlin Berveli Mavakala nzamba bomba yo wana na obenga bamama nyonso bamabumine na bapapa boya bolia mbuma moko ya bapiki me soko oliango libumu ezokita ezokondisa makasi boya kolia tangawisi ya bapiki me na aya bapiki me tension ekita bamaladi ekima boya tango bokoya bobo sante bokende kosabone na aprenda comme Albertina na kati ya YouTube betaka aprenda comme Albertina ebima kende kosabone si tu ezolakisa makamba bien bana bayeba kolamba ezosala biso kitoko makasi bokende kosabone kuna ya vrai chéri ozoluka mama Corneille Lutadi la mwana tele simwasi ya tata aza na kati ya Bundesgrasslight cosmétique tala logo ne ya mwana o batia care zwa numero ya telefone benga oswa mafuta obongisa loposo ekosala yo bien. Voilà, bamouré na bamoureuse nda baola kanisela bino tokutani mbala sima nazo rappeler bandeko mingi bozo benganga po na Fatou Sene la sénégalaise balobi boutique Fils Fashion numéro nango ya téléphone bozo luka logo moko eza wana kaka ndozo ta l'émission bakoma Fatou bakoma Fils Fashion pardon bokomona numéro eza na benga ozo bageni ya kitoko po epesa yo forme na libumu tango zola tango ezo traité yo ezo pesa yo forme balobi Fatou Sene la sénégalaise boutique na biso Fils Fashion na kati ya Kinshasa ezo kende bien mais biloko ne ekendaka partout ata na États-Unis soko bengi okozala jamais dessus ateka kaka bageni te azana ba soutien baso bana tolo minene ya makasi ya kitoko eza kuna bamayaka luketu bamayaka ya pamba te ba original azana ba bijou fantaisie ya kitoko makasi bobenga ya qualité balobi Fatou Sene la sénégalaise akangi masolo wumela
diaspora oke Kinshasa ozoluka esika kitoko pona kolia logo eza wana bozolanda yango wana ya restaurant Super Urbain chez Mama Sylvie Mwanzaka Mama Sociale bobenga yo mwana poto kiti Kinshasa leka awa un restaurant basta kende olia kitoko na prix ya bien chaque samedi dimanche buffet africaine okosepela Mama Sylvie Mwanzaka na kati ya Kinshasa balobi umela restaurant ya propre ya qualité bokende ko découvrir eza wana Super Urbain nzamba lola apambola bino bandeko nyonso banda mama Irene Masiandoki asala bino bolamu bo s'abonner na Irene Masiandoki TV et Betel Pro Max oh mama bino c'est moi na motazongi te tokutani mbala sima bisous bye bye. Tonton Kinel. Oh. Kasi biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais ekokoma te ve. Non. Rita na bino pe leki nanga. Botaka pe bato tinda biloko. Muto zo la forme musicien, à la forme ndate ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui dans là, ils ont chargé les lots. Pour ça biloko que nous joyeux quand on regarde ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché biloko de Angola, fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque biloko en France et qui est mon Angola. La conteneur peut direct 45 jours sur biloko là. On a ça sur biloko sur sa voiture vraiment. Mais quel est le joyeux en Angola maman? Antonio Miala. Mwana mobali ye wana nayebi soko pedi yaka rita yaka nangola eza wana Angola normalement eza na palanka na palanka bana tu Angola bayebi so okomi ka na palanka wana so okomi na Mathieu okomi normalement na hôpital na sanator kalaka oui ça bande okomi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so okomi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.